Bonjour, bonjour Noëlla TV. Awa tozo présenter bino Wenze ya Gambela. Précisément toza na avenue Eyala. Na Eyala côté entrée ya Gambela, côté ba maman ya Tombola bazalaka. Mais biso sujet na biso eza toyoki ke Thompson et Mati Makasi. Thompson ezo mona na te et tout. Nde tokoti na Wenze ya Gambela pona ko vérifier to yeba soki Thompson réellement ezali ou pas. Merci. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman Biso, toya epana yo toyoki ke Thompson awa e Mati difficulté makasi Thompson bozana passe ça na ndeni expliquer En tout cas Thompson penza to na passe makasi oyo ka passe makasi. Mbise zate. Leba maman a chama fa ba osala effort bo azo absata ndamu ototeka mbisi binde zate be mbisi cher. Ne pona ko teka kuto ko ksambongo eza passe penza to yebite au juste eza nini? Eza nini to yeba te. Biso to banda na Thompson. Thompson te bokoli biso. Thompson te sala ke biso to lia ba mama ba bandi biso na Thompson. Elesi biso yango nde mutu ebokoli biso siko problème penza ni bozo sala ndeni ezo mona na te wana nde to comprendre te mbise comme eutaka Brazza eute comme Angola to comprendre le phénomène mbiso te da mbise bane to teka boya to ba ba so mbise za na passe po biso to ko sambo eza na passe penza ah biso mo mbise zate ezutaka Angola ezutaka Brazza da ba maman ba sa effort ka poto teka surtout maman mascotte mimi mascotte a ça l'effort poto to mbise to teka penza to za marché Gambela awa to ko tuna Thompson ezo mona na te poisson komi na pasi ba maman ba ozwa poisson na pasi tala kuna ba mesa ko mona kena ba mesa ba Thompson de ba maman ba tekara Thompson vraiment ezate siko mama solution nini to kosala ndenge nini susi na bino eza nini bozolo bani susi na bino eza nini pona Thompson ndenge ezo mona na te wana susi na biso mkonza boko tela biso likambo ete batela biso likambo po Thompson yango de bikisaka bato Thompson vende bikisa bato makasi tolingi nde ezala moins cher po biso to teka so to se retrouver to teka to se retrouver te. Merci beaucoup maman. Maman Biso bonjour. Bonjour maman. Toyoki Thompson ezo mona na te Thompson et Mati bozana difficulté à Thompson pour mes appels. Problème eza papa. Biso doit peuple na yo. Oyebisa biso le Thompson eye belé ya l'état. Tozo mona ngote. Na minute dozo marama Thompson 60 000. Donc carton 30 kg dozo mona 180 000. To vivre ndeni na bana. To ko vivre te maramne so passe dollar et colo to biloko cher to vivre bien. Thompson eye mona na te comme ko tera ma dans muturam ta prix selon de ya lingeli. Ram moko 60 000. Donc ram ça aura 30 $. Ram moko Thompson $30. To vivre ndeni. Donc carton Thompson $90. To vivre ndeni. So ba Thompson ngo ezo mona na te wana. Eza mike to eza minene be nyonso kaka. Na ya minene. Na ya 25 mona na te. Donc to débrouiller ka bongo so kutai na ngo mutu eza na ngo ate prix na ye. Bon ça obligé ka yo somba. Ko to ana choisir. Donc on sombi cher, on teki pe cher. Na so na sombi cher, na teki pe cher. To vivre ndeni. Thompson et Mati. Thompson est mona na te. Ezala Thompson est mike. Ezala Thompson est minene zo mona na te. Donc biso to soka pasi parce que Thompson yon kele sera ba mama. Thompson dem te big sera biso. Donc to za marché Gambela ba mama ba se plaindre. Thompson ezate, Thompson zo mona na te. Ce que mona ni ko mona pri et Mati. Donc bango ba so ko kadi. Et puis ce que bango ba yo ki difficulté au teka so. Ba to ba osomba ndeni. Donc to za difficulté Thompson zo mona na te. Donc voilà. Bonjour maman. Bonjour. Biso atoyo kotuna maman toyoki sango ke Thompson ezo mona na te. Boza na difficulté makasi ya Thompson. Bozo somba Thompson cher Thompson ezo mona na te. Pour mais ça pena ni. Ah toza na bisi. Ah wawa. Biso la koto demande mise na ekoya. Ah wa siko to komika focus sa Brazza. Brazza mise na biso na ekoya. Et comment que tu vas présenter?
na koma na braza na minute oyo tozali awa toza na eloko moko te comme poisson de mer eza te biloko nyonso à part soso sosimete mais poisson eza te poisson nyonso ezokutaka braza mpe kaka bato bachambre bacommerçant kaka bachambre so bakati ebale bake bazwi so baye nango awa toata na eloko moko te comme poisson eloko lokola ake oyo 10 kilo 55 000 10 kilos 55 000 eloko lokola Thomson ora moko 80 000 toteka ndeni tolia ndeni ye avandi kuna ye aza mwana kisasa ti tolobaki oyo totie étranger mais ye mwana kisasa ti sikoyo tozokufa eloko moko eza te mama donc po tomona Thomson boye fo euta Brazzaville donc yango nini toyesalaka Thomson emona braza soki euti bradnesi oyo braza 10 kilos 55 000 braza awa toata na eloko moko te sosi mesika soso $25 na carton soso mabumu quiz pesa utabrasha bozoyoka kaka nde bamama baose plaindre Thomson ezomonana te tozaka na kati ya marché ya Gambela awa donc banda tobanda tozomata kaka na marché Gambela soki otali na bamesa bamama okomona yango eza vide mpo na nini bamama nyonso awa batekaka Thomson bango nyonso bazalaka na Thomson mais soki otali awa bamabese eza vide mpo na nini baThomson eza te Thomson ezomonana te oyo braza oyo Angola toloba mpe toloba tolemba oyo Thomson eyaki tomonaki yango te FC Congo kotekela bato na ye oyo bokele na FC Congo atekela bato na ye lokola eza ya bahati okoloba na bahati ne tolemba. Merci maman ya biso. Merci maman. Bandeko bolandi biso bien tokotaki na kati ya marché Gambela suite ya Thomson toyaki ko interroger ba mama o batekaka Thomson tokoti siko nde tozobima mbala sima tokozonga po topesa bino suite ekomi boni Thomson emonani ou pas mbote na beno balandi na betu avete na kati ya marché Gambela betu kisa solula na ba mama ya keteka Thomson parce que betu me wande Thomson ke mona na diave mais ba mama metu bande réellement Thomson qu'elle veut à Kinshasa alors beta pesa be suite beta kuvutuke la bosa muna kuzaba Thomson mekuma inki na Kinshasa bandu kwa bapenzi tuko ku marché Gambela Joa ko interroger bayi ba mama bana ujishaka mpiodi tunaitaka Thomson ku Kinshasa hapa ku Kinshasa tuko na teso mateso na mangaiko juu ya Thomson bantu beko na ria banasema kuna mpiodi tutarudi tena juu ya kumwambia kintu binakuya je. Merci. Jambo enu banduku hapa tuko ku marché Gambela. Bana tukwambia ke hii Thomson samaki ya Thomson binakuwa nguvu njo tunaingia hapa kwa interroger ba mama bana ujishaka mpiodi hii bana itaka la mer ku Kikongo Thomson terme Kinshasa noko okoko yebisa biso ya solo pe Thomson ezomona na te noko okoko yebisa biso pe toyoki ke Thomson ezomona na te yo po yoki lisolo yango na yo kinga pe na zana winzi na katikati ya winza Gambela Thomson ezomona na te soki omoni mwanda ba Thomson peut-être ikoza 5000 Thomson moko omona basu mango cher na ebite Thomson yango eutaka wapi po ekoma awa ezokoma nini boka bato bazo vivre bien te Thomson ya pamba to bandoli yango na 200 francs Thomson ekomi 5000 depuis quand tozoke wapi sikone Thomson ekomi passe bona malewa bo suka ndeni pona bike na wenze suka na ngwe suka kala malewa na malewa tolia ngai ndunda oyo biso tolonaka awa yango tolia matembe bapondu. Merci. Bonjour monsieur madame journaliste.
papa toza na marché Gambela toyoki ke Thomson ezomonana te Thomson ekomi pasi etu yango tokotaki na kati ya wenze yango toye kointerroge bamamo bateka wenze toyebi te soki mpo oza na likanisisi mpe toyokaki ke o soi-disant baThomson eyaki banda baba baThomson yango eya toyebaka te ezalaka na lola o eza na sa mabele kobima toyebi te mais façon tovivre na mboka oyo donc biloko emata nango par rapport nde bango balali balamuki mbisi ezalaki 200 ekomi 3000 oyo ezalaki 500 ekomi mama 10 000 donc par rapport ndenge bango balingi kovivre na biso donc toyeba te soki tokosala so ndeni wana eza mpona bango. Merci. Bandeko na biso boyoki biso na Kinshasa toza problème en piodi. Thomson ezomonana te Thomson ekomi pasi Thomson ekomi ondie lo mosusu Thomson ezomonana te yango tokotali na marché Gambela po toyeba bandeko bolandi biso bien tokotaki na kati ya marché Gambela suite ya Thomson toyaki kointerroge bamama oyo batekaka Thomson tokoti siko nde tozobima mbala nsima tokozonga mpo topesa bino suite ekomi boni Thomson emonani upa mbote na beno balandi na betu bete na kati ya marché Gambela betu kisa solula na bamama yake teka Thomson parce que betu mewande Thomson ke monana de ave mais bamama metu bande réellement Thomson qu'elle veut na Kinshasa alors betapesa be suite betakuvutukela bosango na kuzaba Thomson mekuma inki na Kinshasa bandukwa bapenzi tuko ku marché Gambela jua kuinterroger bayi bamama banaujishaka mpiodi tunaitaka Thomson ku Kinshasa apa ku Kinshasa tuko na mateso na mangaiko juu ya Thomson bantu beko na ria banasema kuna mpiodi tutarudi tena jua kumwambia kintu bila kuya je merci.